yo, oh yes yo, oh yes yo, basuna yo we, minga yo we, kasi nanga yesu we, oh baba we, ingame mobali yo akufaka te, ingame mobali yo animbaka te yesu, oh ingame mobali yo akufaka te. Engame mobali yo wanimbaka te, komona ye nanywe, komona ye yawe nanga, sala nanga na tatura yo yesu, iskala nanga na komite papa nanga, sala, oh, zambe na bomoy, pasito ninga na motema nanga. Nazana papa na mama na mokili nazana kolofele baninga po basana possibilité ya kosunga joie na sena moyo natani makomi na molili sunga na bili na ngomba yeima ngomba yango nde yesu masia Bon, ça te ramapo. Boli, où sont les lipas? Non, présence n'est pas ici. Lipa! Lipa! Bonjour. Bonjour. Il y a combien? Nous sommes à combien? 15 000 francs. Nous sommes à 15 000. Ok. Ok, c'est bon. Faisons ceci. Hein? Nous allons ma parole. Ok. Hein? Ah bon. On va lui non, maman, oui? Vous allez à l'aise. Hein? Comment on a? Renate. Ok. Faisons ceci. Prends ça. Pardon. Ok. Bébé. Ok. Bon. Quand il s'est là, ma pognon, et puis. Non, comment tu ça? Maman, Renate. Hein? Obi Renate, hein? Comment tu ça? Oh, yo, na PCO. Hein? Oh, ouais, na PCO. Comme ça, ma pognon, tu l'as besoin de l'accord. Ok? On vient ouvrir la casse. Non, on a eu cocaté. On a eu bon il est qui belé moi pendant 15 000. Kasi oye kotika la mbongo kotika la eza kuna yo. Ok? Obi ofanda wapi na kasa bobo? Na baba nini? La Louose. Louose. Numéro 23. Ok. Na oya omona yo. Ok? Tiens biso loko nyonso na kati yango. Ok? Mais non, attends, bon, elle peut partir avec, pas de souci. Bon, quand je comprends. Faisons ceci. Ma parole boke na on anda ko bia comme ça oyo. Et de Pinaba. Oui, et depuis non. Tu vas parler de Louose du 23 Kassabou. C'est bon. Ok, au revoir. Hein? Non, non, vas-y, Yayo. Vas-y. Yayo. C'est pour toi. Yayo, maman, comment tu sais maintenant? Louose du 23. Regarde. Pas non, vas-y. Pas de souci. Non. Tama on a zotala, tama za zotala. Nabia, iloko ni nyango zina mwana mapo. Muni mwana na tanga mwana ya na musika. Na sante di mo loko mo boye. Makila nzoto ndire nani. Donc na sentir que makila nzoto tutani. Yango na sete na ikana na yeba na yi. Elle est belle, hein? Elle est quelqu'un dans mon hôtel. Moi, pas moi, c'est kitoko. Il y a ça kitoko makasi. Et attends, on peut en soumboto. Yawe nanga,
salelanga na tatura yo Yesu olembi boy moi basoni sio kuna ngaza munoko na pekiso makambo na koloba bongo te mama na teka ndunda pembe na oyebisa ngai titi mama ngala makaka te bongo te mama wenziza mambo ebele ayebi ngala makaka abi o makaka ete mais a remarqué yo mo ba discussion na bato ebele mama na wendi pe so fani ya ba monde la mama titi wenziza place a reçoit na te mama on eza place o minimum mabe circulaire air nyoso ngala tinda ko kete kana tinda ko kesone la ngata yebisa air point mama na sisi otegati na sisi déjà oteka kasiko na sisi mama webini ils ont un garçon mo boya osombela nga biloko wana à chaque fois tata oze belé mama atika bato osombela ka ngai popona kompona kiti ata kutunga na biloko mabe osombela nga kaka nguya neti lelo olumba kaka mai nanga toswana kumne ayebisa nga jour wana kumne brandy bon garçon atika bato nyonso aka osombaka apa na yo polo bien ata biloko eza mabe ayaka kaka apa na yo laksini neti biloko ya jour wana elalaki renate koseka te oseka nanu te mama nana tinda koke koteka mama te ba jeune garçon qui chasa baza mambo ebele moto akomona o vanti bozoteka na yo alingi aya koabuse na o pamba nana tinda koke koteka ebandaka boye mutu mosu akaka na eloko mabe te malembe azozwa morale na yo malembe ti akokomisa na eloko mabe neti lelo aye kaka aye nasa moi ozaka ngai te biloko na esili te naza nano okanga ti ngai te soka biloko esili nde nakei atuinga biloko eza ya combien nayebisi nga bi ya 8000 francs nayebisi ya 8000 francs mona tala kaka bisi mbongo ta apesi nga bo nabombe kuna soutien po koya te mama otiliki ne te nayibi nanga te nayibi epe eloko te mama ye mo moto apesi nga nayibi pa mutu te nasengi epe mbongo na ye te mama nasenga pe eloko ya mutu te oyebi ye moko apesi nga mbongo abi kende ndako mo eza makasi ye moko mama tala sikoyo oyo ozoyelanga ebela mbongo boye bapesi yo $100 epa moto oyo oyebi te mpe ozoyelanga na mino ya kopanza elakisini mama elakisi nango eloko te ye moto wana aza nani aza papa social aza na ONG asungaka bato renate omoni na mbongo ebele bamiteka bavi na bango omoni kaka na mbongo bana basi ebele batekaki bomwasi na bango mbongo yango basala nango eloko te renate oza na omwana moke mpo oza mwasi kitoko mama vanda kimia nzambe ayebi renate ngai nabalaki mwana moke nga nautaki na famille ya bozwi te famille nange ezalaki ya kimobola me na mibatelaki malgré ça nzambe asali nga grâce apesi nga mobali na nga na bali nga naboti bino na balabala te naboti bino na ndako na ngai na ndako na nga ata ya mingi te me nabandaki kozonga susu te papa na biso basombela nga savon basombela nga lipa na tongo mobali na nga ye moko azwaki baresponsabilité azemi na nga titi na ndenge naboti na ndenge nzambe adécide autrement. Alors yo nakolinga te mama nakolinga to kufa nzala ndenge tozo kufa nzala ke oyela nga bambongo na yebi mutuna makolo te nakoko teka o likola mbongo te parce que bomoto na o eza na prix te mama nasengi ete yimukanda bisinga kende nda nalingi makambo te soki aza na posa kopesa bato bambongo akepesa bato bambongo na baorphelinat akende kosala bato badon na bahôpital abimisa bato na bahôpital eza na sens te jeune fille lokola yo mwana mobali moko atiki bato ebelebele ayaka kaka pa na yo po apesa ko mbongo ya biloko oyo eza na valeur oyo azwi te nalingi te ya mbala nsima soki ayeboya soki otekele biloko ya 2000 francs peso 2000 francs kolinga biloko eza gratuite ezaka mabe Pasa eza natiki na depo mo eleki ya makasi mama na basage nyonso wana eza depo mama oyola otane tosiliki mbona tiango wapika bonga mama neti oza kanda tenga funa kutana mwambali ana na mokonzi lobi no ebisa azela ti yo moko oya kasi mama kosilika te mama nasiliki te oyebi mesi eki jésus makambo ezokomela nga nayebi te
nayebi soki omoni biloko mosusu eza vie esenga nango kaka bongo nde nazoyebisa yo boye tala Gaëtan nayebi mokolo moko un jour nzambe avisite yo tika komikondisa nzambe na boyi te c'est bien bon na eboyi te nzambe yaya yesu masi apaza bapro mosu azokipe maunde yanga makambo abeti yango kara nzambe abeta makambo kara je vous dis nakoloba nini te nzambe abeta motu kara te yaya yoka badiscours ozomemela nga wana oyebi nini navandi boye ça fait yango batemps ebele Marlène azomo wana te quoi je vous dis na raté examen nanga parce que mon le transport est athée. Des frais académiques, papa, deuxième session, on a pécité. Je suis vraiment à bout. Ce que j'ai qui m'a dit, ingénieur Francisco Ndoko, moi 500 francs. Dans la lipa. Mère, qu'on n'a pas un ticket bon. Quel fait? Mon cher, nazo bati. Marlène, on me gobe tata touché bango. Ya no kota ndenge nini yo yebi makamole karache ba Marlène. No kota ndenge nini. Bakotaka pa mutu so ebiki tango zokota bazo yamba yo naza idée na idée yo masanga pena yo apena masanga téléphone eza yanga ti ya téléphone apetana exiga asimbisa yango na teka ngo po uzoma quelque chose au futa na nzanga merci ya yo lelo so komata ministre nga na bénéficiaire ya volontaire tango ezali volontaire tango ezali tellement mozo koma tema mabiso doza chance otanga te bi ozuma chance pour tindinga muninga kende nebite so isula pecho na sali nini Marlène na sali nini na isila ko tona mnoko na sali Marlène nini non du coup comme ça bungi azomo wana te ata yo moko masananga siko na zama na zone avandi bona zo bisa yo na zana eloko te na biso gaita za poser zamba a visiter na yebi obi histoire à Job. You na minute mi komara Job. Donc il veut comme ça ma Bible quoi? Oui, ya. Ya Yesu masi ça leki. To leki te. Bon, Yesu azali. Gaita na na musicien te na comme babima, na musicien pour na pia. Soki ezo simbela yo, nga ezo simba te. Mais simba, na bien jouer au simba ya. Na so comprendre te. Mais na so benga ndeko na nga moko cousin na nga moko azara na Paris, Hervé Ikania. Funa benga, ina mekana on ta ko senga ata ne fisque $100. Atine nga po na futa ta frais académique po na kota ta na deuxième session po na bima soki te yo yebi ça va za no poser na o aider o ngana muninga na yo ya so kuta na Marlène ya yebi seke na lukai te na wasala ngo ponga yo ata isila pozo monete te extrait to za ki na e téléphone apesa na téléphone bon seki na poma pa so to te ka ngo banini na sali nini te na tu na e le na poko so na kuta exila na o yebi se so akutana Marlène téléphone to ka on peut battre ton lait to monsieur le nganzala ya na lo banini tala ya yebi chemise on défendre kana nzoto ya 2 cm no monyo ngo OK nazara la libumuté mais c'est Cyril sous ya nga continue à parler et il faut na la première mère na mona mère mais yebi sa Kevin nzawu na lukai ya mo suwe kumamba o kumama e mwana na nsambe kumama aya kumama e yesuwe kumama o mama ona na nzambe mama na kati ya bakosi yonde kosi na yuda na kati na mai yonde mai na bombo na kata kosanga na ngai yonde mosomi kosa mokola pona ngai kumama Yesu mwana na nzambe oh mama Yesu nzambe na ngai nzambe na ngai mwana na nzambe iska yo vandi ni toma so atonga nga mabe atonga Serge mabe nakana kapo na oyebi camarade na biso editi kilanda moko
bakola na baserge batanga na baserge kasi edith kanda moko nayebi bloqué ngai abloqué yo banda jour anniversaire nanga ona komeli eta chauffeur amona ye na edith yaka kotonga epala ngai aye kotonga edith kanda moko epala ngai yebisa fungola ngai ya bloqué te abloqué te se kaza voyage so kaza abloqué ngai ako bloqué yo to sola na ndenge ni oh boko soka bloqué bonga bloqué ngape Allez, je vous en prie, maman. Merci. Chance, dans notre mafuta, on a fait matin 5 minutes et bon on a bien mappé. Oh, écoute, une chance vraiment. Boni Alain. Allah Zabia. Et ça y est, abenga ngate mikolo ya Alain. Allah d'ailleurs. Na meki na benga numéro 2. Ye na mwana kaka. Nini susu. Moi exact. Kasi quoi alors l'accès ba misala. Ndé ya mwana. Ah, bazo que travailler na bon. Ah, bazo que travailler na. Bonya Aïda. Hein? Aïda. Ah! Azabia atanga mame bakata nga bia oya. Azwa ko mutu moko. Mana kokate aussi suna lava. Non. Encore c'est mec qui non. Il lava mutu ne sala. C'est gênant. Et mutu ne za bien te. Ah, n'a pas problème hein. Te mutu ne bien. Il faut que et pas comme on a apsipiage. Et garder comme mon ma classe. Psychiatre. Psychiatre. Pardon, vous comment comment yo benga no ko mangai. En tout cas. Ala yebisanga mikolo zo melanoka mai. Non mais la mai. Pour nani? Nana posa na konda. Kasi. Pour nani? Mais faut na konda. Ba mouvement de corps c'est ngapé moi muta. Et moi on va no sala physique na dibubu no. Quel mouvement? Et comment déranger nga? Excusez pardon. Ala bongsa kiote? Papa, nakoyebisa ye. C'était Sili Kelande. Nakosilikela ye. Po yo kontonaka ye. Comment Serge abongisi ngelamba, yo koki kobongisa ngelamba tele nazo. Mais s'agit bobunda. Merci, ça fait ça. Oui, na monia vous avez ça. Il fallait il s'agit bobunda bobundi. Ah! Yo bundi ça mbali na pona nini? Na koyi. Ça baninga yango wana. Kaza bongisi moi sinete. À part ça boni. Ça va. Linga to sola mukele que papa Serge pas ko zala, je ne sais pas. Les confidentiels, sur les confidentiels, je vous laisse. Les pour na bana. Pour na bana. Sur les pour na bana, moi je vous laisse. Lelo, le quoi yoye ao. Ngame kona sa lelo ngulu. Oui. Kota zolo. Nami. Namono kami yoyo wana ndenge za kokita. Non. Lobi na sombela ki bango 5 kg ya ngulu. Lokola ye ndeko na yo non na lia ngulu kala bo. Ngamo na usomba. Ngamo na zotumba. Na lebi ko kindaka na bakapela. Na soma gitonoti. Osomi tono. Na soma itono. Oyebi ke ya yo moko za gute. Nga sala ndeli ngamo so na tumbi yango solo na kotinga. Na lia ngo air wana te. Ofali yango na tina nini na nina frigo lobi siko na zongi siko tumbango na kolia ngo na petit ngutu soke lali mama tika yaka lokwa limbondo. Alors nga nazo saela bino na ebite ozana biso ati pourquoi nazata pour 5 heures de temps muninga na bino na bosala ya production na butu Bibi Masamba. Oh Bibi Masamba ça. Oui, à Saint Richassa, à son anniversaire na Fleuve Hôtel du Fleuve. On va y être le soir au Kenya. Donc il y a singa ka brisque. Vous avez na posa na lemba. Ata na yebisi yo brisque. Ozanga nini au Kenya. Parce que tout sur la biso. Ça va, je vous laisse en fait. OK. Na salangulu hein. Merci beaucoup. So na women ko yeko talanga lem so na baby. Na voya o baby sa femme. Nanga sura na pona bana te mama. Marlene Koli. Akomi mwasi kitoko mwasi monene. Moyen wapi? Taka utika Marlene moi mkie na nina kafi dise. Marlene akona classe na ye. Tonga kutuna ba vacances mingi papa ne mtanda okay. Na mona ikana na nini na photo.
jour Marlène qui congé na lela Singapour moi na koli bosse biso to koli bangi bientôt ko bala zui ba koko nga ona tuna kainga bi Marlène ndenge za wana na kuna na mboka na zwaka fiancé ta zo seka ne ka bika bana biso aseka ne ka bon ça va ça koli na biso na zui mobala nga bala mama oyeba ça zui ou ça zui na eza on ka sonya bana azwa déjà azui branli je comprendre ngate mama bana babala na bango mais oui bana babana na bango branli a uti potoyer problème était ce qu'on rolia on a poto azaki na moi cité maman branli a balaté aza célibataire soka zaki na ba copine le quoi aye ko s'installer na kisasa soka zaki na copine oh Marlène le quoi ça pembeni ba kutana chaque jour yo ebili eloko chaque jour ya famille to yeba ni biso na biso toke ko zobana toke ko pesa bana bato to yebite ba komo nyoko lelo bana problème ezate kama pour Alain le kola branli a comme d'accord sur la responsabilité déjà musala le quoi sur la qui c'est ko senga bala pour un encadrement ya Marlène aza pembeni mais yango na lobi na likamna yeli peza yango na camarade nanga likamna yeli peza yango wana tema be tala mi pende ujana toi moi nana so alati miniji na matina talo mama moi ça broli wana nzalo esimbi bana bakobota ya kitoko camarade apa broli pe kitoko pele moko pamplemousse baba be le broli alingaka ngo wana ba bala pembe alingaka bala kuna bango wana bango balingaka to yebaka gu ya bana ongana yebi Niko ngana yeli penza. Marlène pe kuna ya lingaka mibala pembe. Oui, natala kama wana surtout sur na WhatsApp ngana zo donke. Mibala pembe. Pembe ngadi oyo. Abongina mibala pembe. Siko to ça siko ndeni. Kasi foko sola na mwana ti. Ngana sola na branli. Yo sola na Marlène. Problème ça te. Omoni. Ko branli ko boya te. Et bon Marlène na boya. Aboya te. Aboya te biso za ba partout. Biso baba na ko balisa biso depuis bokoko. Na tango kuta kalezaki ndenge nini. Wana koko na biso beta lisolo. Ngana vandia o kuna mwana za na inane. Basi kapangela ki. Oui. Izo ndinga mboka na biso kutim na biso ko chanja ngote. Tukomika kokima coutume poto komo baye ko prier non au sangsi coutume au sangsi na mini na prière pe oui yesa bongo pela mama yango mo pali kambonga na yela ki anga na bi en tout cas na keswane bakata mona kitoko boy mona koli boy problème zatenga na osola pe na Serge pona kuto atako na solo na Serge te Serge kuto onde makaka oui akoboya tazana no liboso aboya te mona camarade bana babani balinga na bango c'est honneur oui moko donc exact iba la famille maman pas boya te oui on soit na ye la joie kani nesa que la joie kani mama banga kufaka te camarade nanga oya ya Cape Town la joie kufela mama wa kufela mama te mama zala kaka kino na tongo na ba 5 heures bimi na ye ba soli bien mama zongi kola ndenga zonga likola la wana alamuka sote wana la joie ayaki na kisasa te ayaki na kisasa c'est quoi activité oh chérie maman uchi wapi na alamuka bila moni uzate Oh, tantine. Ça va? Ça va bien. Bon. Azana mama na chambre kasi. Nikolo bozo la retard boni. Nakina la. Kaka pipi sentira zo fungula wana yo mtoto kota. Nakina la na kasi. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure maman. Bisous. Azasa place mikolo moyete le ko isasa te ya gabi yozo seka milimo bato misusu ezolela esepela te ezonyonga na place muta nyonga vume muta yebiso vérité ya gabi bijou kitoko nga na pesa yo ya faut tosola nde bato vraiment basolaka to dialoguer ya gabi na bongisela o libala no elingaki kufa nazwi mwana kitoko na pesi o bijou lelo na ndima ko bebana na mimi ya gabi pona batela libala no ya gabi mwana mapango ebeleti tosola no nde bato basonga mapango ebele okopesa nga lupango opesi nga voiture osali nga bien ofongolisi nga pe boutique munene na se retrouver pona bijou nga na pesa yo ya mimi avanda zolela Bijou ni en pesa. Vanda, ngebi makambo te. Vanda. Oh,
Vanda kimia. Vanda kimia, non c'est un bijou. Oh, Gabi. Oh, quand pas ma bonne tape son bijou. Ah, Gabi, ça la bijouterie. Aida kota takuna ko keno lia takuna na nini na simate. Elle a cuisine. Que lia Eza pasi mingi. Kala mwana o fui na yo. Eza pasi mingi. Omoni fui na yo. Fui na yo oyo bimisa 9 mois. Yeyo atelemi ya kizengi. Mais moi j'ai risqué ma vie Gabi. Tes récompenses il faut ça. Ya Gabi. Oh, tout le monde ba blague pas. To ke tuzala na mutu. Zana na ba miette. Opesanga lo, opesanga ba miette. Ya Gabi secret na onyonso. Ko vanda no na libalo eza maboko na nga. Nga zu bijou kitoko boy na zu na pesi yo. Ta kizengi oyo bota. So la nte yembi ngo bota bornobo. Eh. Nga zu mwana na pesi na zu valeur a vie na pesi yo ya Gabi ki na ndola ou soit to bala na nga na bonli. Ou soit au sommet nga lupango opesi nga voiture ou bien na bimisi ba vérité nyonso na demi prison. Eh, Mimi. Na zana nga suku na tende o memanga na ba distraction trop. De l'autre mettre les points sur les i ou soit to panyani na bimisi vérité ou soit opesi nga lupango na mbongo. Mimi yo bando mona broli na koma mona tension na yo komandenge mususu. Échange. Na ndo ndina to tension na yo penda échange Mimi. Kando lobby. Ko vivre en hypocrisie. Malgré chambre neza musika me ko ganga te. Bando mona broli okoma na moto okota motema mabe moko bona kati na yo. Pona nini Mimi? Po libala no ebonga? Hein? Po ozwa nyonso to wala pesa yo, makambo nyonso to Gabi ofanda na libalo nga. Nga risqué hein. Babandi na ba ko olanda nga. Ba ko traumatiser nga, Gabi ofanda kimia. Olia oseka mais milimo batu nsusu elela. Mais yo za en paix te Gabi biso tout photo vivant, to vivre ndé moko. Yo pe fo lela, bande ba ninga na pe ba olela yo pe ndengo olela. Et c'est un problème terminé. Bon, tout ça va boyer. Kende. Yaka après lobby. Nabi mané lembo. Nabi mine lembo moi ta enveloppe lupang no zo sima. Simbate parce que makao c'est ça la na banque. Pona lelo et simbate. Na édition le 4 l'autre za lundi. Yaka mercredi. Yaka mercredi na tongo. Non ya mardi na pourquoi? Gabi na koma lettre te ponga mon parquet, ponga mon grande instance, nga moko avocat, nga moko magistrat. Onde na biso no ya mardi na pourquoi? So mardi na pourquoi salinga libération te ou bien vérité bima na ngopo ke nga ne paité na yeba pe na balabala o sepela na nga utina nga crédit. C'est-à-dire so pe to pandi relation ngo et ça pe lo te. Nazo bimisela o somme moko munene. Basenga ngo 2 jours avant. Ya mo na biso ya ka mercredi. Gabi moi ba fier wana o lobelanga mo souté. Tant no ya na réaction. Isami opese som nani zani otekanga po benga kisengi seke otikanga mtama piaka ne salon Aida nakami yo loba kasi bunoki mimi oloba som seke otikanga po som iza kwa eloko ezebele bonga te ko za mwana ngana oteko pona ni abupani abesi plana bronze tikalinga pala bronze te azo sepela na biaza mobali kitoko alingake mingi puya za mukulu makasi asala kala ula na njoto nyana banya ndege aza mukulu ti Aida bonga taza mukulu lo bomo boy kasi bo mwala botana miso na eti ya le bo pise brandi kwa kasi yango wana to lo bati simba ti nga mo hotel mino amo na ya bo no hotel mino me kulinga ko yoka makamba batu te izama be ne bolo ba pe na sika sipunga na yo kitona ko tshanga kuzina yo kityo ngani na upanza vérité nyonso no loba ngasko na sala kwa na oki loko te me na yoki na sabu na ipsa wa lenke Isa mutote. Na loba te mais so batuni nga kani na ipsi. Te ko loba te. Na loba te. Non mais mon pique-nique est-ce que ba ngeba sakana ka wana. OK. Na age na na sakana ka kuna. Ko loba loko te. Na lobelo te. Ko lobelo ko te. Na belo. Ono so senga na opesa Na lobelo te. Atala tuni nga te mo ko sa tinga na lobelo te. Ka ba tinga na wa.
On est à 5 000 $. 5 000 $, wana. Nga alito sala boye. Olongoli ozwi mbongo ke Chine. Oluka nganga na ozwa charge à boutique. Wali boma. Omwe bimtunu nje sa su bien te. Yo pena ne loko nga malonga na pesa yo. Gabriel na ina ndako no to solende mususu. Gabriel to solende ko pesa nga 5 000 $. Mama na loba na yo. Oyoka ki ngote. Gabriel ko sakana ngate ko mona mwana mo mketo sakana nga. Sakana mo beno ale oyo kosa zeno tia. Gabriel na mwana ote na leki na ote. Zamu kono se respecter. Pesa nga mbongo auto soleil na yo na lupango pesa nga livre parcellaire o pesa nga mbongo. E bembe no nyama ba yeto na posa Chine. Tona na posa Dubai. Mwana mukolo nga na telemiselio. O mimi tongo midi poko ne la mwana ye. O pesa 5 000. Gabriel, o mema ngo ba je. Ndena o mono ke na ngai. Mama ko ngotela simbo na nzoto na perdre raison nga. Gabriel ko kisa makamonga no to soleil. So ni ngo bana na kimia. Ko kisa mamto soleil na yo. Gabriel Oliat. Mais on li bomba na mutu na yo. Gabriel mo mko pesa 5 000 $, banga pe kende Chine, kende Dubai nga mono. Gabriel ozwanga charge ne lote. Ale mobali no aoyeba. E bembe no boto mona kizengi nga na télévision lo mwana. Mimi ole na tongo midi poka ngoma ko ka soni nga moko. Pona la tsoke na tina na ngote o futa makambo yo sa. Zwa mbona o. Gabriel, nga na tu sans sa vie na peso li bale linga ke kufa. O bota kizengi. Gabi ko sakana te na yelele na. Nga kizengi te mimi. Ko ba ma kizengi te. Na yeto na kizengi. Nga za burik. Na burik. O ba ma kizengi bwana. Nga na problème na. Makamuna gabi ko tinga bwana. Burik na kizengi, différence zengi. Eza une chose à so parce que faut ta burik. Gabriel. Nga na burik. Nga na kizengi. Gabriel. Moi bitumbo luka. Dem so ko 600 mote. Ako 600. Na pesi yo 48 heures quand on y a awa. Na lupang na mbongo. Yo. Gabriel. Faut que la matana s'exprimer belle vous a moi so. Nga na beta ye. Gabi. Amani. Gabriel, tu ngote kangai. Joana mosola kiskole yo dependa confirmer ndenya ngote kanga Gabi. Na saloni Gabi. Ata yo mo pinza. Na saloni pote kanga Gabi. Oto yo maboni. Baba bela bo pinza. Ngai poni na swanti gan. Nani mimi. Njoka mnoswani njoka yemto niyatika ngai. Owote wala saloni la babe. Ngana tawa bota kizengi. Tu m'es désolé. Tu m'es désolé, Gabi. T'as mis ce roi, m'a mis ça. Manio, quand tu as les gars, on a fini, on a gentil, on a promis à vos moments. Non, bah. Kolo la vate, mama, bé. Non, soit na pété, on a déjà rendu à nous, moté, quand nga komokena kasi utoyoka na ye nini na ye otika yo epi nga na kei te naza na bakosa kosala donc boso olingi nakei nano bakosi wana so na sisi oyebi histoire wana nga na ye otika yo yo ke otika nga ntango na ye otika boye mbula ebandi nga na poli bon mama za te Esika. Maman, bonjour maman. Ça va? Ça va très bien. Bon anda. Ouais, ça va. Bon. Nga nazo bima nazo kende na nga. Hier, kana nazo mona Bible na ngata. Na pesa na tete. Iba plus tete ndé. Mfuta kali. Yo jour on m'a kende kit matinal et senga maman nazo Bible na ko yo zaka na Bible té. Ata Nouveau Testament pamba na yebisa ki bakabela ngo batu gratuit. Bon, maman, en tout cas, nazo le kanangai. OK. Maman, zwata oyo omela ata secret.
Merci beaucoup. D'accord. Nzamba pambola. Bon, allez. Ok. À tout à l'heure, chérie. Bon, au revoir, maman. Au revoir, papa. Merci. Bye, yo. Bye, yo. Maman. Tout ça, le quoi, parce que moi je dois sortir, Naza pour ça m'a cassé au bain de petit chaos. Na beaucoup ma place au baki wanati. Donc moi je prends une autre direction. Kolobi. Donc il n'y a moko. Serge. Kolobi. Mikolo na ngo mema mutu kati. Nazo kokate mukongezo sana na passe et belé ya kusala. Naza na ba course et belé ya kusala, alors je me saurais et t'amener ici Kolombaki au Kende na kokate. Marlène. Oui, maman. On a déjà grande fille. Alors, nous sommes sortis de la tonga. Exactement que nga maman na bana su ko sala. Donc na bana ko sala ni sala. Et si eleki. Obi papa na none nga zaone. Papa na none nga vandi alinga mwana musala te na ndakwa. Nazo ya mwasi alingite. Nazo ya mobali alingite. Na yebi te so bana olinga nazo lima pona te na ndaku na yebaka te. Wana na. Chana na yambelo. Oui, maman. Allô? Papa. Oh, Martial. Martial Mbani. Motema ya Yolande. Te ye mutatina nga na yamba. Aba madame, yamba téléphone. Madame yamba téléphone. C'est bon, Azalia. Allô mon frère. Ouais, Martial. Non, non, tous en absent un dialogue familial, tout sur là. Ouais, bon. Tu l'as compris, hein? Maman, si ça m'a sauté, oui, ça va, mon frère. Elle est toujours comme ça. Maman, bon, ça va, je te rappelle, mon frère. Maman, il est Marlène, bolingo nous n'a katé moi. Le lo soyo bali moi nanga. Olembisa bolingo te poso ke bokom na ba âge na biso et komi moi na nonde akeli ko servir mobali na yo. Moi na nonde asokola bilama mobali no ngati. Ngata to simi banzete ngamo ko no sala ya mobali nanga. Yo ko makasa mo wa biso simi nzete. Koya Marlène Afrique ici ma camion s'est changé. Échanger. Ma camion s'est changé. Au moins un téléphone ngana tindiote. Oh, kasi oh. Ezaki qui appelle na yo te Nicole. Ezaki qui appelle nanga. Nazana n'est pas nous. Plus 1 égale 1, je comprends. Mais na téléphone no pe longola code hein. Ngazana code. Code du coup tes a combo na yo. Yo moko mto tia combo na yo Serge quoi. Obosani. Code yo moko chate. Nga la bina tia komoni yo bina nga na bina tia Marlène te tia kombo na nga mobali na yo. Marlène.
Marlène, ok, na tikane pas camarade na ngana lelote ata lobby pour le pas na tozo bimana papa na nombre. Te tozo bimate ngaza ba course mususu. Fais tes courses seul. Pas Gabriel na mona e kala ko. Soko que no mona Gabriel. Depuis que Marlène a Soki o que ne ko mona Gabriel kende ko mona ye. Moi je fais mes courses seul. Sans toi. Oza idée ni. Mon amour. Teye bisanga. Est-ce que ozo kende ka ici ozo kende ozo changer bande? Toyokana kine na butu wana ezalaki mpona elenga nini yango etindaki oloba na ngaki ndenge eza wana tokende. Toi, va faire la vaisselle. Allez. Oyoki soni mwana ifo toteyaka mwana bopo ayeba ndeni akofana na mobali na ye soki biza babi naloba te nini na butu bandai kolobo te nanga na lelo soyo na ntongo change kozala nde bongo so bozogbola na kamo yo mini nakanisaki mingi mpona makambo tosololaki nga na yo oza na raison ya kosilika mama nga mpenza naza vraiment motu mabe pa na yo oza motu nga mpe naza motu moni nakoki koza peut-être na idée te excusez mais malgré mataki nango na ndenge ya likolo mais nga moko lenge natikali na comprendre que tu as raison donc mimi non eloko osali na vie na nga oyo ebongiseli nga libala esekendaki esetiolaki alakoma esukolala na ndako te mais na canal na yo mimi ozongisaki libala na nga susu na esengo mpe ti lelo naza kaka na esengo na raisonnaki napesa lopango en tout cas esika nasombeli yo lopango mimi nasombeli lopango na kinkoli na kikole wana penda okotonga ndako na guna yo pona kikole kuna mikonzi ba président o banani kuna ekipana ngo moto te kikole wana eza cadeau na pesi yo mais nazo peso susu lopango mususu na kitambo lopango ba pesenga na botaki broli ba somela na mibale moko na ipe moko na kitambo tata bimisanga ye bikaka on a raison. Vous en a raison. Vraiment. Mais là, si ça va passer sur le mais là, si ça va être comme sous la quitte, ça me thème na yo, de deux ans pour na yo. Boende tozalaki te ya gabi boto yo moto beba na likoya biloko mike biloko ekofuta nango eloko te ya bolinda futinga pena vina nga mo kana lelo libana ndenge si epai na kokufa ka futinga eloko osalinga eloko moko oyo na kobosana ka yo jamais balambi te bape balambi biloko ezali kasi balambaki kala mais là pena ba peso koka mosusu mais là penza kisa motema na yo po donc coca ou peut les hommes la coca ou c'est que coca ou penza ils ont fait la penda ya kimia réconciliation c'est pas maintenant ya penza non mais la sengi kuna biloko olia en tout cas la kikole wana tonga ndenge olingi nanga ko ngolingo ba mitielo déjà ba caro ba tielio ba caro tango yo moke kokota kaka okoti pona libela ba caro na somo pena mbona te ngamo na osala okoti pona libela ya na oyo eza na kitambo nde wana kuvanda na lomulika papa na tie papa kuna na pesa na $5,000 na maboko mapango mibale na $5,000 na maboko lakisa papa na bino mbongo ba papa ko mona salaki ifutinga $5,000 obombela ye yango te ifa mona esika nini obombi yango vous comprendre pour yango ndemte esa elo makambo merci vraiment keno na kuisupise biloko eza nango soko kolia so na siso la kastuki la kisana mapo prends mes athées na pele sika okende te merci nana chela mambo
kuyoka. Ozanga kuyoka. Mimi ngata tena nasala kukupekisio. Mimi nasala kukupekisio. Mimi nangaye. Mama. Mimi atiki ngani kombe. Mimi nakufire mwashi, nakufiri mwana. Babe ngandani. Mimi atiki ngani kombe. Mimi nasala kukupekisio. Mimi batu nini yozo kutisiranga nilpango. Mimi baninga nini yozo tambula kana bangu. Mimi asala kutambula ni nani? Asala kutambula ni nani? Mimi tala ishike mimi. Javi. Ata. Kima udini kima kilo shanga mama. Bawi biringi. Mwe filango yutindu kitotindo. Bawi biringi mama. Mwe filango yutindu kitotindo. Oyiba mama ya. Oyiba mama la. Mimia. Mimi nangaye. Mimi nangaye. Mimi asala kawe. Okay, musika. Mimi nangaye. Mimi para sala na lumena. Mimi osanga mama. Mimi osa ilengite. Mimi atiki ngatatene. Mimi atiki ngatatene wala ndi mamene o. Mimi atiki ngatatene wala ndaka mamene o. Usapere susu nangate. Wala ndi mamene o. Otiki ngatatene. Mimi nangaye. Mimi sana na ya watu swana kabisa mibadi. Mimi fala jala watu swana kabisa mibadi. Mimi ocha perika kotika ngata dene ho balanda mabene ho. Mimi ocha perika kotika ngata dene ho balanda mabene ho. Uja lengi. Pane nini? Bonjour. Broly. Boye bani wat. Kota ya kanan kota. Boye bani wat. Kama na ngapes na teka kama. Broly pa teka ka. Mama. Teka te alo so bila ka ba mapa. Bonde na ba ko so ba mapa. Siko awo komindeni. Ati anga suna mone ayete na uluka ke awo. Yemo. Bola, yo mobola oyo mobola. Tande ngozali. Mutapasi boy. Otambole ti. Na kindoki noza na ngobilo to teka papa ba kindoki na bilo bofanda kasula ba quartier ba pasi wana. Olobite. Na kele ko luka Broly. Mama. Oye pe na pokoti na porte Betty Porte. Ba fungweli yo pokoti na modelo yo zabo. Bonle koza na bato boyete.
mwana nga bola kozala mobola te makila moto ya mbongo esimbaka na moto ya mbongo sikoyo modele oyo oza boye nga kati toza mona mosala ekobeta poto ekoluka mosala ozotutanga doko tutinga mpa na motema obina na ekoluka branli na kindumba na bino bato botekala mapa bokomi kotya bamaquillage bokomi kotya barouge à lèvre mpo bolukaka mibali mobali oyo omonike okokozala nayo omoni eza branli mama banda kobima baluka banda kobima kotyaka so makolo ate nyama salite nyama ndoki bapesoki ndoki na butu na libumu ale omoni moto akolia to omoni nde branli ezala mbala suka nyama ayebi apeti porte tata na yo to ya mama na yo oyo ekobeta ezala mbala suka oyoki basisa bidimbu bozokoluka esikali bokotika bilembo nyama lakini ndoki na bino bozala ngo bakartier bapauvre moto apasi nyama pauvre ane kiri ya bato oyo nzambe adeseva bango mwana koli boy makasi yaona baki te ye lokolo ye to na memo pa mama Gabriel na mona epeka pa tu na komingi chaque fois ana tu no makasi mama boni classe déjà bien assis déjà aussi si déjà assis déjà oh mona za ba qualité bien licence na science politique tatane kuta sala kata politique ite yo na science politique politique yo eba sala ngona science eza na sali relation internationale donc science on est département politique yango wana ina mayele makasi diplomatie roza ne pas avocate même ministre même député, oui. Mais postulé l'année prochaine. Postulé nga kuna ibisi broli na bi broli. Postulé nga mone na za mama na sala lo propaganda makasi. Soko postulé. Na yebisi broli na bamba kutu ba photo no ti ana mbunzu. Voilà somme. Na yebisi broli postulé. Oh maman non moi je mi connais comme ka oyengi na postulé na yo. Oyengi na postulé na yo ça so likam na Congo. Oh, vraiment, tangi kitoko, ebakata mwana tangi kitoko, mwana tangi kitoko. Chérie, qu'est-ce ça mon paya te? Bonjour mon paya. Mon fils, ça va? Ouais, très bien. Chaque jour, je grandis. Mon maman bakata jour. Ah bon? Ah, mon maman bakata ya aussi. Ah, tu otanga na foot assisi science politique. Science politique. OK. Il y a ça dans science politique, il y a un autre bana postulé. Il y a ça qui peut postuler na autre. Il y a boya qui na eh. Bolingi makambo ya politique. Ça fait là-bas na biso ba za ba député na ba ministre. Non, ça viendra. Ba sénateur. OK. À part ça. Oui, tout ça bien par grâce de Dieu. Moi je dois sortir. Nazo bima momke. Nasa moto. T'es on ça mo payat. Ah bon? Zoe bofo na bino payot kuna. Okay. Bon, en fait, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Ok. Allez. Ah, ok. On vous laisse alors. D'accord. Ok. Yo tangi ba classe belé, yo pas tangi ba classe belé. La science politique, exact. Boko na bino kimia, boko na bino à l'aise. Moi ça zoba rozala te, rozala zoba kuna azate. Mama science politique. Vous en avez no calme, mais vous avez no malamu penza. Ba malamu. Tala couple yango ndenge simbi. Tala kasi bango ni balete. Yango zo bwaka wana eza yebe vangana. De son à comprendre au festival. Pas mal. Ça sonne. Tout ça les sonne ni papa maman. Pourquoi tout ça ni maman? Tala ndenge bateli ngande bazonga simbi. Yo monde bazonga kitoko makasi. Lumière kakasi. Muta ténèbres azawana te. Lumière na lumière. Lumière na lumière. Papa. Ne biso ba mama ba to lumière. Oh. Mona kitoko makasi. Bodi pe ba kitoko. Na pota balaki.
te abala te abala te papa na esa ki abina ekuna ozosala affaire ozosala classe affaire ndes alia Ah, c'est bien. Ayoki maloba. abala te Mama kochocha banene ka kochocha. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Sopelanga molimo na yo akonza molimo na yo atonda kati na ngai molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Cher le Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place du roi, ô Jésus. Sangay morimo donde sangay morimo guyanayo nazako senga donde sangay morimo donde sanga morimo nasengi donde sanga guyana yo guyana yo donde sanga sopelangay maputa sopelangay maputa guyanayo nazako zenga sopelangay maputa ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji katika maisha yangu Bwana. Shusha roho yako sasa, shusha neema yako.
hakuna Mungu mwengine kama wewe Bwana. Tukienda kwenye maji unaitwa maji ya uzima, tukienda kwenye milima unaitwa Mungu wa kumulima. Shusha neema yako, Roho wako utupake, unijaze kamanda wa vita. Wewe ndiye Mungu ambaye haubadiliki. Bwana, kuja ujaze maisha yangu. Roho wako utawale maisha yangu. Roho wako utawale ujana wangu Yesu. Kuja leo, shuka sasa ndani yangu. Shuka sasa ndani ya ujana wangu Yesu. Tawala kamanda wa vita. Haleluya. Haleluya.
bomoi na biso esengo na mitema na biso ezali yo Yesu yo nde olonaka mosisa oyo esekisaka biso mosisa oyo epesaka esengo yo nde olonaka na mitema. Alléluia, alléluia. La raison de ma joie, c'est toi, Jésus. Oui, Jésus, tu es la source de mon bonheur. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, j'élève ton nom. Voilà pourquoi je te chante un chant nouveau. Voilà pourquoi je te lève. Voilà pourquoi je te bénis. La raison de mon sourire. Oui, tu es la paix, ô éternel, qui peut passer au-dedans de moi. Oui, Jésus, la force de ma vie, c'est toi. Oui, j'ai une raison de t'adorer. Puisque oui, Seigneur, tu es celui-là qui m'a aimé le premier. Je suis vivant. Je suis ressuscité. N'oublie pas que je suis vivant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu souffres? Pourquoi? Je suis là, je m'appelle Emmanuel. Pona nini obongisi kimya na yo? Pona nini ozosanga pongi? Pona nini obebisi motema na yo? Nalobaki nakotika yo te, nayebisaki yo nakobwaka yo te. Nazalinga naza enene yo obosana te. Nazali na bombo. Likambo nini elekinga na makasi, likambo nini nakokoka te, nayebi likambo na yo kobanga te. Je suis vivant, je suis vivant, kobosa nango te, nayebi likambo na yo nini ezolelisa yo, nini ezangisi yo kondima. Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce pour un problème acné, bouton, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous un adouci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci peau. Tous un adouci cheveux. Oyo ezo kolisa suki cheveux abîmés suki oyo ezo kata na pamba suki eza na teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya cheveux blancs kosalela nango na huile nango na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya cosmétique nyonso
Tozape na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, toza na pommade Diazolex, ils ali pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en mot. Toza na crème Borex, où ils ont uniquement pour na papa, ils ont rallongé le système ya papa et puis ils ont agrandi en mot. Toza na Diazostimule, où ils ont produit na biso, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas bas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinguinalis, on te présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit mon anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine dans le menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ébosson et ça a mis à partir de l'anxiété et à bon cannabis au Congo. À part si on a si côté de la bino, tous les malades qui ont été traités, tous la préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muto abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution na problème na yo.